Sivi yaka sivi nanatondia wana posa bolingo Babenike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo ana site ya sika to ana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato basana mutema ya kosalisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobosana te soki bozana mitema ya kosalisa bozana envie ya kosalisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy Sylvie TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel. Bon s'abonner et belé. Ciao. Beauté. Bonjour à tout le monde. Bonjour, na babone na nga nyonso epa ibino bozali partout bozali bambote na bino ebele. Lelo na yeka tosola mwa mokenga na yaka pamba te soki na eseke mwa likama kolobela ezali mais toza na bino amena mwa ti moke mbangu na profite nde tosola po fona bima. Bonjour. Tout solo la lelo mwa mokie. Balinga tina nga ya tangawisi mingi. Tangawisi na citron. Moko bono omela miliki. Mimi na melaka milika poussière mais comme chose peut na sauter na meli nani té ça la moi bien on a chauffé dans le four tu peux vraiment quand faut moi boyer moi vapeur et bima sukali mimi na mela sukali ya chocolat et bon moi ceinture vimbi sukali ya kuilongongo ke kaka sukali ngo pese ke leki mina ba minene oyo komi kaka oh eza nango honey bui kinaki kwangu babenga yango honey mafuta nzoi mama nalongola nguba ta moni ndenge longo nazula mbeli ya omela nani mapa mingi na nguba katika bongo ezala ta mwa gu koma nteka te nini te la graisse hein que qui maman nous va peser en graisse mais quand même ça va oh honey mafuta moi la chama na oh
eloko nini na yeli lelo tosola bandeko na nga surtout na bamama. Bamama lelo na yeli bino kaka na ngai na bino conseil ezalaka mpe nazoloba meta mosusu mpa na nga moko esalamaka te me naoloba kaka te epa na nga mpenza ezalaka ya bien. Tozolobela kaka bamama surtout ba jeune fille nini esalaka ke mwasi azolamba te na ndako omona ere kolamba so ekokaki bulembu réseaux sociaux bamama ebele omona kaka boye alambi biloko soki alambi kaka biloko mobali ake mosala ye alambi biloko atiki kaka wana na nzongo mobali ake mosala akoti telefone abani ne kosola na batelefone abani ne kotala bavideo mobali ayaka te ye aye ntango akoyaka kuta mama aza kaka na telefone mobali aye ozokipe ye te mwa mobali aye mama ayaka ko lambelanga ta fufu nasi nalemi nakuti osabe papa esi nalambaki biloko okoki kolamba ta fufu na yo moko te kaka ngai na yesu na kolambela fufu mobali akuti mosala na kolemba wana aye susu na ndako yo mwasi otikalaki na kaka bando otikalaki kaka kotala batelefone kotala bareseau sociaux nyonso osilisa mobali akuti mosala ya susu otindi susu alamba susu fufu ta mosu mpe fufu wana kolamba na yo po diongo nunu kaka na kata fufu wana est-ce que eza normal bamama to changer réseau sociaux ye te po totika tobandone makambo nyonso bana na yo moko okomona pesa bana nzala si ezwaki bana bazana na mikie peut-être moi na sa koksi 15 ans akoko débrouiller moko azolamba na ye bana bazana ni ke 7 ans 4 ans 6 ans bana nzala esi ezwaki nzala bana donc nzala esi ekotaki mama ka kobarika bana moi yanguba zwa bombo bana nzala si ebandaki kuna makasi nzala eloko akoleza te bana baza kodéranger ta mosusu makelelo ozosala émission bana kaka bwa yo kuta ozokipe te zwa bombo zwa nguba na place ekoki osokola ta bana na yo otya bana no ma parfum otya bana no ma poudre te yo kaka réseau sociaux bana nzala okipaka te altan ekoma bilobilo baye botolo bana oloba nini leta amabe mpona nini réseaux sociaux oyo opesa nina ata kuto boyi te sala mpe réseaux sociaux bana bake classe obongisi mpe bake classe okoti mpe oyosala mpe bemission na yo toyebi ke bana si obongisi bamama ebele oyo ekuta bana vraiment donc omona kutu akipaka susu bana te mpo alesaka sala mwana ne surtout bajeune fille soki se abandaki kaka réseaux sociaux omonaka mwana azonionguna mwana azonionguna okomona kaka bazwi kaka mwana bombo pia bajui kaka ya sukali aire nyonso kaka monaka azwi kaka jus place kokosala mwana potopoto bebe na yo olesa bebe rien kaka réseaux sociaux bandeko totika makambo na mibali kokipe malamu eza te basi mosusu kutu bilamba barepasaka su te mobali mpenza abala yo abimisela yo mbongo ya libala alobaki mabala soki ya ndenge nini po nga baya mobali abalinga abimiseli nga mbongo ya libala make wi abalinga pia me na korepase bilamba ne kitoko azoya baya mosala wi na kokota mpo na air mpe oserve mbali no mpe bien mbali mpe akotikilo mpe tankota réseaux sociaux tamoso bakamosu mpe ye azokipe me yo ozali to mobali kosoka lobeli ozwi elongo nyonso minguni mobali kuta aloba susu te mobali kuta akoma kobanga pardon lokolisa koti boye soki nake kodérange kata mosu lelo na butu akopianga te mpola nini kandaka ya mwasi so mpe mobali mpe emoka rappele otango so bakidiba mpe moke mobali mpe arapele oke mama yaka nanu kobongisa bana awa banda yo kuta omona kosilika okolinga kutu te mobali aloba na yo mama to change bajeune fille to change soki oza na babebe oza na bana bongisa nanu bana na yo bake classe o bake crèche yo ntango kotikala po obongisi bo neti nga natongaka na nga mari natongaka so mingi te concerne ka basanté moko banzoto ekoma kodéranger nakomaka kotonga mokie mingi su mpenza te natiaka makambo na nga na programme nayebi ke oyo na kotonga boye oyo na kotongela boye
naza pe muta réseaux sociaux na sala randeni so na lambuki na oya kuta ndako na salite terre malgré naza handicap bo rien oya kuta pe tala ka botala ka bilimo na cuisine botala na ba porte nanga boya kuta nga pe très très bien donc nazo sala na bongsi na ndako nanga na bongsi toilette nanga mundela pesa ka mutu nengo za handicapé a bongsi pe ndako no pe ki handicap wana kutu ata na nyoka na mukanda me wana kutu na nyoka na santé te na nyoka na nini te donc au moins que kiti na ya ko sokola eza wana toilette na opeza na mibende peza sake oui ozo simba bezo piki la o mati peza na toilette o vandi bezo sonda lali donc ozo mona que ça va un peu ba faciliter mususe ezali o yakuta propre na propre o mon na zwaka temps na lami moi eloko nanga neti bonzungu ya na zamta reso na lambaki na dawo na lambaki déjà biloko eza wana jeune fille aza déjà moi na 17 ans et moko bona ye moko pe alambi mona ngape na bikeli wana pour moi déjà étape ici est sauté so ibana étape est sauté tozala moi bien tozala pe ba aide pas ba mais o ezaki bana bazana mikie ngazo ba surtout ba maman bazaki yazo négliger mobali akoma cuisinière o tellement mobali so ka lamelo fumo kasa moi si mutalambi yango pona ni moi c'est alamba raté moi c'est azara ko so kotika ba réseaux sociaux ka kuna ko kotaka partout mais bitono ça silisa o lamba raté lamba ka mobali servir bana ngako na mona so o sali no ba devoir wana penza bozala mobali place moko ngata tozana pa bala place moko oh nazali ko sala pona nazana problème te avant na kena atelier na tie loko atala ya niveau Afrique nzambe pe loko la pe mutabiso mwa mukie marke mwa pasi badini mais ozala mwa na musala pe bana pe basaba nzo mutungisi na bana te mo pe mwa na zo aider ba nzo basangani o aketoka mai o asalika programme ma biloko lamba salama kamnyos papa kata ngo ya kendeki rock tango ya kuta biloko ni na mesa après na kena atelier ata na zongi 21h déjà ko lia na ye akoloba te ata na zongi na retard bana basi ba bongisa bet akoloba te po déjà si na salaki déjà devoir na yesi na bongisa déjà biloko na ko lia na salaki déjà nyonso donc nga wana nazo ko pepe la kana ketonga nanga o lele komakaka bana na yo moko bilamba pona ko bongisa bilamba ozokota ko bongisa bilamba te ozokota ko repasser bana bakomaka bilamba chiffonné ata moi faire pour ta ezate kaka muke so ka téléphone eli kuna ngwi mbango kei mobali kutuka musuku tu akosima ku téléphone poni mobali sima téléphone na ote yo pe mobali poni mosa sima téléphone na ote to simba na ngape na tela téléphone na yo pe tela téléphone na so ko boy so za faux direction c'est que ça na bateau ba komela ko makama be na kati yango boy mobile na simba téléphone po basi musu pe so ko simbi téléphone na mobile a simbi téléphone ayayu muki ali ku te ba simba téléphone na mais yo za na kata ndako libala balobi un plus pe ta gala siko yo pourquoi yo boya mobile na simba téléphone yo mobile pourquoi ko boya mwasi na simba téléphone oh siko ekomi nango ya simba téléphone nanga te ngana simba téléphone wana eza libala te non e libala bokosaka biso mopanzi nanga mobali tanga mobali akosimba téléphone oyayu muki olingi te mobali na simba téléphone olingi te mwasi na simba téléphone ayeba okumisa yanga libala nga naza mbali nanga nayebi ke ba faute de réseau ezate soki yo mutu oyebi te ndenge eza bato na aire tozokota na ba réseaux sociaux mutu so oyebi te ayaka kotinda ba message banini et puis mobile pas koyeba kete ba conversation eza nango te donc o ezaka ntango so eloko moko ba yekaka po batumbola mwasi nanga mobile pe akoyeba ngo o koma kaka makambo nyonso kaka limite surtout soki mwasi osi asalaki mosala mosusu alambaki to asali nini ntango okende kobwa ntango mosusu azwi ntan ya kosokola te akeka na mbeto bwa mobali ntango mosusu alingi asalaka mwa liboko kaka lokola moto alingi asala soki kosignale modèle ya kobwakela mobali wana libo siko boyebisa nga o 1 plus 1 plus agala soki 4 6 botika biloko wana tozala bomoko tolobela tosala beza effort makambo ya réseaux sociaux oyo koneutralize biso makambo ekomi neutralize likolo ya réseaux sociaux tozonga pe nanu mwa ndambu tozonga nanu na babikongo ya ndako tozonga nanu na bakwa ya ndako tosurve to ba
tant musuba on to côté na makambo mona makambo so comme neutraliser bato musuku to balala ka sute na butu basi musu balala ka susute motema ka tongeta na kota so ikabo donc ali ku mala déranger te ali ka zala libre asala makambo na ka ye moko to tika biloko ba jeune fille bolé sarabana to bote bana baliaka na bango oui baliaka mais contrôle laisse moi na air nyonso sokola mwana tie ba poudre zo mata na yo ya bana ozi bela taya bana taya mobali na yo obikete likamute ba mikolo na pemi moi 2 jours oyo mobali na na pesi ete lelo penza te na kozala penza propre quand ozo yemata na mbeto na sokoli vma lelo vma nga moko détenteur nga mama na kotante yo sala yango yo nyanga mobali ya bandaka yo faut tika makambo wana réseaux sociaux neutraliser biso te échanger biso direction te tozalaka toujours na kati toyebaka boyebi nga so nazala bika na kotonga na ngai lamba na tiki telefone na nga wana ezali mais naza kosala na nga so nayebisaki motu oyo kozwa elamba na yo boye lobaki motu wana peut-être afutanga te manèvre apesaka ta avance te mais motu apesi avance na ye apesi ta mwa 10 € na ye natonga en tout cas manèvre ezalaka te natongaka mpenza mavwanga ezalaka te donc bino mpe na bandako na bino bobongisa ezalaka te ke olingi kaka mobali asalako nyonso surtout mobali mosu bakwambelama na ndako abalina na ndako alunga na ndako ake shop omoi mobali bana kadi mpenza kwa na poto ye nga nde mobali akomemelanga kadi nga mpo nga aza handicapé nga moko nazala bifunda na nde naza boye na velo omoni bifunda mwa alokona bomoni yango nga moko natiaka biloko nanga awa nasombi soki mobali nanga aza wana azali amemelanga kadi me bino boza na makolo boza na handicap te okoma komemisa mobali kaka okoma kako pardon okoma komemisaka mobali kadi omonaka mobali peza bogali ba bien peza monaka na kadi kwa mikolo nyonso ta mokolo moko toboyi te ta mibali toboyi te me mikolo nyonso kaka yo omemisa mobali noka kadi po akende kosombi loko ya biloko yo siko mosano ezani olingi tokende kosomba biloko te kaka soso ovandi réseaux sociaux soso baloba kota gauche koza droite yo moto oza mwasi balo biso bato kotondo yebaka mpo mobali aza sur place te nga ata na koti kwe na koti droite c'est normal mais nazolamba oyepe na ndako nango kuti mpe propre mais yo oza na libala okosaka bato te mobali na ngai ntango bakosaka biso omoi mpe na ndako ntango mosusu kuna na gauche na droite kutu donc espace mpenza omona mpe mama akota na chambre bana mais azokosa biso na réseaux sociaux nga mobali nga kuna bangela yango te kosaka biso surtout bato ya réseaux sociaux babimaka butu moi makosaka mosusu akoloba na solo wi mais la majorité sokeka nde uta lobaka ye bobokende mpasi ya azala mobali osebisi na biso mobali baza kolela butu moi baza kofunda basi na bato basalaka bémission nga nalobi so mobali so oza mwasi na akipaka yo te benganga nakolobela ye benganga au moins bende na kosala émission benganga ane komi kosaka nana mibali bazo déclarer trop na poto mwasi boye mwasi négligence mwasi atandaka kutu mbeto te mwasi nobala tusi kobala ye pesa rapport nde tochange réseaux sociaux efrene biso te efrene maka bebele na misala maka minyonso ala mpe corona ye corona so efrene su makambo tina nguba to makasi
Yango na ngina to solo la. Moi conseil moké. Occuper bana, occuper bi bana mbeto. Bo sokola na buto avant lala. Ajo tolo ma peka. Nga mama mukolo so ndaxo le peka la ngaye. 49 ans. L'année prochaine. A tellement na te so mo nga propre. Yo na che propre. Ela te caro. Fangana. Yo bongo. Ba faut dire so pa ko la ba mafuta mbila. Bali ba zo le la buto mo machine ngai. So ka koti kutu he na lo bate. So sa koti kutu kuna. Ata o kota me ki pena no papa pesa bilongo le lambela fufu. Tala basana termo se tote anga po yo. Sana bo so mi ka sana termo so mbala linga ko le fufu amoto. Net ngane na. Ninga na o sala. Tanda in Afrique. Mon bal na so zana bo so na lambi fufu na nga. Na ba no sani po na sa sali musana nga so ozongela te. Ngaba ni na zabongo. So na ba no sandene. Na juste na nga termo so na ba o te ka na yaki boyo ezaka pesa boyo. Ozu fufu na oboyo ya moto na zusu na tia osu na kata chasser na zusu fufu musu na tia na kata chasser ba chasser pesa bien pesa wana kitoko na zu allez na fona passa ngona na mai chasser pona tia na passa ngona na mai pu na ba mai na wana na passa na uyulu muni ngo pu na zu fufu na ngana koti na kata chasser na linga mama ata olamba kya ngo 7h au moins petit 18h moto kozala kaka bye bye to sugisi wana na eka poto solo la. Otika malam. Nalinge bino bing. Bye bye.